Portugal. On pour 15 heures. Il faut qu'il y ait un peu Vous avez papier la poche. Mbapano on zoomé na ngango. On a un problème de OK. Oyo ya liboso ezali mpona tela na passion ya papa Simon Kimbangu. Chemin na ye kolongwa awa na mboka oyo na koline oyo kokende te koleka na Banzangungu Kinshasa ale komata bato koleka te ndenge akomaki na ba province nyonso Équateur, province orientale, Maniema te kokoma na Lubumbashi ale na bozongi na ye kolongo na Lubumbashi koleka na Dekasai koya kokota na Bandundu na koya kokoma awa na mboka na ye. Donc ndenge toza koloba boye lokola ya kendaka allez kozonga na ye sikoyo to approcher yango lelo eza le premier lobby ezali les deux akokoma déjà na Kinshasa et na Matadi Mayo bongo les trois nde akokota awa na retour na ye après son exhumation le 25 mars 1960. Bon, deuxième tableau ndenge otuni yango oyo ya vert wana ezali nde tableau oyo ba chercheur bato oyo bazali kosala étude mpona kozwa statut ya ville sainte. Alors balingi sikoyo mboka oyo oyo etikala kaka nkamba etikala kaka village moko boye il faut ezala na statut na yango eyebana soki ekozala ville sainte ya ndenge nini ekozala na niveau ya territoire na niveau ya nation na niveau ya nini nde bazwi nano carte wana ezali carte ya superficie oyo ezali eke l'État a reconnaître yango ntango ya koreconnaître yango bongo apesa statut. Voilà nini wana nde yango wana ezali koloba ndenge mais toana esengo mpo bato ebele bakanisa neti bakimbangisi to bandima ya Jésus Christ te. Est-ce que eza mpe bongo wapi ezali ndenge wana te mama ezali ndenge wana te nakanisi l'intitulé na biso ezali koloba l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Donc oyo ndenge oza komona ezali lingomba ya nkolo Yesu. Donc Jésus moto ayaki kopesa biso lingomba oyo apesi biso na papa Simon Kimbangu yango papa Simon Kimbangu lingomba oyo ezali nde ya nkolo Yesu ezali na toma na ye motindami na ye asikisiki papa Simon Kimbangu. En tout cas message nini opesa na bandeko nyonso oyo bazala na doute ke bakimbangisi te bandima ya Yesu Kristu te balongwa na esika wana message na ngai ezali ete olie batikala kaka na kolobaloba makambo moko ezanga ntina baya ne fiske awa na source ndenge bino boye baya bango moko baya kovivre la réalité pamba te koloba makambo ya lokuta na ntina na motinda me mosali ya nzambe ezali pe lisumu. Alors baya bango moko baya komimonela bayoka bamona soki réellement bakibangisi bazali basali ya nkolo Yesu te oyo ezali nde lingomba ya nkolo Yesu à travers motinda minaye papa Simon Kimbangu mutuna wana kutu bamindele batunaka ye papa Simon Kimbangu ye moko l'homme de 1921 batunaka ye est-ce que yo ozali nani ye alobaka ke mono intumwa ya mfumu Yesu Kristo intumwa mukikongo lelo yo na lingala elubami motindami
En français, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Tozali pembeni te, tozali vraiment dans cela. En tout cas, merci mingi tosepeli. Boyambi biso bien, tozalaki logé bien. Na kamba abatebe ba ndima te ke bateka ke lo te ba sombaka elo te. Yebisa bango confirmer bango. Union César ofele. Lokola ezali lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo aye mpona ntina na koya kovanda libela na biso wana mokili elobami na Apocalypse 21 nzambe akokita koya kovanda na bango na koya na ye nzambe aye na teknike na ye mosusu pourvu que makambo na ye nyonso akoka kolakisaki azali nzambe yango wana okomona moto aye na nkambo ale ofele alali mpe ofele eloko moko oyo ya kofuta ezali te. En tout cas, merci beaucoup. Quelque chose sur ma question autour de papa? Non, question autour de mes sauf que parce qu'il faut me poser question. Tu me fungula penza batu. Fungula penza batu parce que batu mingi peut baza ko ignorer Jésus. Ça répondre. Ça répondre moi. Ça répondre na mot kitoko.